Bana poto na pesi bino mbote Dosta TV ndebo yebi toujours que et pas na biso vérité de 143 escapi tozwaka actualité politique aux éco pour occuper République démocratique du Congo na bike so moni longue wa msuba ko banga ba piquer ba crise ya bukanga lonzo na mettre bino en garde pourquoi parce que tous ensemble tout déstabiliser mboka la biso Congo démocratique vous allez prise en otage 20 ans dira et pas bukanga lonzo et pas bande quoi afflé depuis à côté le 17 mai 1997 rien ne marche dans notre pays sur le beli chômage na RDC Tomoni Kabila to le beli social ya passe to le beli Tomoni Kabila to le beli éducation ya bana za malamu Tomoni Kabila to le beli ba guerre na mboka Tomoni Kabila to le beli banti valeur nyonso tozomona image ya Joseph Kabila Kabange que faire to luka thérapeutique et pas nani on to kiti lelo est-ce que bobi senga na kutana na mona mboka ndeko medar est-ce que tu kutana poto échanger par rapport à masolo oyo profiter na pesa sumbote pa ba téléspectateur na biso na bo sanité Chimbilan Congo na pesa sumbote pa ya Meriem Iriel na pesa sumbote pour na soutien na yo mais ko benga nande l'équipe malamu toujours échanger na ndeko medar na o Italie conférence de presse ndeko Félix Chilombo a été ko sala récemment awa a sala campagne a oteka ba carte de membres à IDPS mais na ngambo ya Valentin Mubake azo préparer conclave pourquoi des poids des mesures pour n'être pas faire ensemble battre ba carte pour préparer conclave et ceux qui ça on a congrès pour na kozongi ça pendant la l'air na kati ya IDP. Merci Mopanzi Sango na lingi likambo yo na lobango na kimia pe bande ko nyonso balandanga vraiment na kimia nyonso nazo kamwa eza soni na IDPS mutu ako signer carte ya parti seul le président du parti du parti scénario mon côté oh par intérim et outi wapi écoute Roger Luma ozo menacenga trop na téléphone olobi nanga kenonga nazoko salir image ya combat Tshisekedi nazoko attaquer IDPS pe na otia Chilombo mal à l'aise olobaki nanga keno yoza na ba contester ndeko Medar nazo le ndeko Medar yeo ndeko Medar est-ce que ozo reconnaître un secteur Roger Luma ngana zana tina na yete nazana tina na yata mukete musala ndeko Medar azo sala awa. Je fais l'honneur de toute l'UDPS. Et la UDPS na Katamboka na Libanda. Et tiens, Tshisekedi de son vivant. Na problème de santé na Europe. Yé Roger Luma. Nana koti kala koyebe na UDPS. To na UDPS. Yé ayebi bat. Ce kaye bakaba texte à partie, il ne devrait pas être au service du clientélisme. Il y a fanatisme, tout y a amitié. Il faut que vous ayez la membre de l'UDPS à travers nos textes, les goûts. Roger Luma benga lobi nangai. Alobi nanga natika si eza moi pas c'est parce que je ne peux pas parler d'un individu à travers une telle émission nazana tina nangote je parle UDPS fonctionnement nango na organisation nango à travers qui alobi nangai yebisa ndeko tika ko solwana ko échanger na Medar na à propos ya IDPS parce que ndeko Medar na IDPS bazo reconnaître été tika o n'est pas Valentin Mubake parce que Valentin Mubake a allé radier na kata parti et pas Jean-Marc Kabundu na Félix Tshisekedi. Roger Lumazo ko na bana poto nyonso bazola nazoko tuna mawami yango nazolo bate bande ko ngai soki mutayebi UDPS Etienne Tshisekedi est mort il n'y a pas un président du parti qui a la qualité ya ko benga na mutu na parti qui a la qualité ya benga na mutu non personne voilà tout évoluer ndeko Medar nazoko kamwa yo kana no poli kamundeko Medar asalaka Roger Luma azata na songe na ngaite na makambo etali politique asala baventure ne azape combattant IDPS combattant na lorenge na ye je n'en disconviens pas IDPS ezali patrimoine national na boyi na mutute akozala na boyi na ngaite mais nazali koloba vérité ya IDPS mutu nyonso alobi ayebi IDPS oyo nazo koloba ezalo kutate parce que l'absence de président Etienne Tshisekedi mutu moko te il fallait collège ya ba organe ezala pona ko assumer intérim après ya parti mais le kola ezate nous devons référer na ba texte na biso ya parti c'est-à-dire to bandana nous na conclave à partir de conclave et zongisa biso na référence oyo Christ ozalaki nango le kola ya 94 to monaki chute wana tito lobini ni te il faut to kende na conclave ko sala nini et ko tombo la biso na kati ya libulu oyo kuna na kati ya conclave to bimisa ki nani to bimisa ki biteni mine oyo balobaka monoko mboka na biso na Congo démocratique muluba ebimaki Etienne Tshisekedi mungala ebimaki professeur Liao Muswahili ebimaki Kibasa Maliba Mukongo ebimaki Mbwankem ndenge IDPS ndenge ba texte na biso ezo salama ndenge référence nyonso ya point de départ tokende nango abongo lelo
lelo oyo nani UDPS ezali likambo ya amitié te. UDPS n'appartient pas à une tribu. UDPS appartient au peuple congolais, c'est-à-dire marche nango ezali ba texte na biso. L'UDPS appartient au peuple congolais maloba ende comédien nasi rejeluma ozui réponse na ba préoccupation na tika kofinga dosta. Olobe ko mobiliser ba combattant pour batia dosta mal à l'aise, ba beta dosta. Dosta aza un simple journaliste. Seulement que na s'engagea qui pour na défendre cause to raison, il y a peuple congolais au lieu Chilombo a continué ko sala balea a continué ko sala balea afin de ça conscientiser ba militants IDPS a mobiliser ba pour na soulèvement populaire to mettre fin na pouvoir ba Bukanga Lonzo que kosala balea de part et d'autre ba voyage ozo ko aboutir te. On est désolé. Moi mboka ndeko Médard les notables à Bas-Congo et il y a Bas-Congo député national pe leader ya BDM a proposé que le moko oyo ngapi na sali banalise na moni akoki kozala na moi raison en partie ya on ngana zwa réaction na yo alobi ke pona nini te ba wewa o batiki mujimai kananga batiki be yampanga nganda jika baye bango na Kishasa batiki diamant batiki bakopa kuna baye na Kishasa pona nini batsali mafuta baloni ntafu basali baloni mfumbwa batiki ba Congo bango nyonso baye na Kishasa exode rural et le bata Jimmy en tout cas Kishasa comme molunge pona nini te to ko réfléchir autrement mutu zonga na kanae allo na bongisa contre na etala vide oyo et puis c'est na Kasai phénomène kamona samp lelo ba rwandais ba envahir Kasai ba kivusien lelo ba rwandais ba envahir est. Pourquoi? Parce que bango so balingaka Kishasa tenu molunge. Lecture no kozani par rapport. Merci. Ngai nazo kamwa bino boyembi awa bayaki makolo bayaka. Baye batongi bandako baswahili. Baye ye na maswa ba mongo. Nyonso wana botika ils sont des Congolais. Boko c'est la bango makambote. Na lobi na yo boye. Soki mboka etamboli bien, la première personne à respecter la constitution, mutu babengaka chef de l'État, le garant de la nation. C'est-à-dire na lolenge na ye eloko moko ezate pona nini nazolo bango na tina bandeko nyonso exode rural ate ezali ata exode rural ezali eza faute bato wana te mutu par exemple aza na province ya Équateur aza na kati par exemple na bokoro na kati par exemple ya nini ya nini ya ezala na ya te na yakoma nyonso yo alona ki na kati ya zamba bo ya koma abimisi yango luka moya koteka ngo nana kosomba ekobima kuna lolenge nini po ekomati place baya kozwa ata maswa nani akokomisa ngo penzela oyo wapi ndeko ko vanda biloko rango moko epoli abimisa sali production par exemple ya nguba azana 20 sacs na ya nguba si abimisa sac ya fufu azana ngo ata 30 sacs na ye zwa lelo yo tozana par exemple na période oyo culture ebimisi autant récolte nango esali boy lelo mutu azoluka kimbundi azoluka eteni ya savon azoluka mungwa azoluka nini pote vie sociale na ezala malamu zwa gouvernement irresponsable d'abord bazana raison parce que actuellement il n'y a pas une institution qui est légitime bango bazali or c'est ainsi bazali ko dribbler peuple congolais na lokutana muyibi na bango pour que ba bebisa bande ko na batali vous avez facilité pour un rassemblement yango to comme lelo to na mois de septembre bientôt Etienne Tshisekedi akufa rassemblement pe ekufa mais c'est lui le problème lelo Tshisekedi n'est un problème non malheur ya peuple congolais ce n'est pas Etienne Tshisekedi c'est qui c'est d'avoir la conscience du patriotisme et loko eliboso yango wana dans l'UDPS c'est question d'être dans l'idéal et la vision de notre bon ndeko Médard na mukuse penza na mukuse par rapport par rapport tuna no ezaki to ifuna sisa po bandeko bata place wana ndeko Médard alobite omoni bandeko wana soki bandeko na biso bawewa bayawa bandeko na biso wana bazana raison na bango kuna na mboka moyen alamba pondu alamba matembele ezate mungwa ezate ndeko wana elamba ekomisalité aluka moyen ko sokolango ezate ndeko ifo bima tana 2 sacs na ya fufu ya kotekawa ndeko atina kuna ayawa kabila ye moko na rétrocession ya gouvernement central pour le gouvernement nani provinciaux azo salango te nini yo yetinda ki bango bazalaki na liboma na mitu po basala de nouvelles provinces où en sommes-nous aujourd'hui
Nakamboyo, Bande Konos, Exode rural, ils ont pleinement raison, c'est-à-dire un gouvernement irresponsable. Au Moni, un état de droit produit toujours la bonne gouvernance. Merci de Komeda. État de droit exact, il n'y a pas aussi une bonne gouvernance. C'est ainsi que Makamboya, Exode rural et Tondi. Merci de Komeda. Nasi batele c'est peut-être na biso bazo comprendre mais et là on sait que ça passe tout à la juste dans même ordre de Exode rural. Kinshasa salité. Kinshasa solo. Kinshasa malade. Nzele zalité. Toyebite André Kimbuta soi-disant les hauts sommets. Aza les hauts sommets par rapport à quoi? Parce que jusque là l'attribution na yazo ba ko exercer ko mettre en application toujours te. L'exil ne cause ani parce que ba ndeko batindi ngai mituna o euti quelque part à travers le monde. Sonan de Komeda ay ba ko interpeller conseil à Kimbuta pe ay ba na ko aider population ba comprendre qui est qui et qui fait quoi. Merci. Tous na sincère. Yo za mo panisa na lingi bande ko boyo nga malam. Banana babenga André Kimbuta le au sommet. Na yo po benga le au sommet. Ngai mutu lokola ngai nakende kobenga André Kimbuta au sommet. Ndeko Medaro zo wangana. Ndeko Medaro wangani. Aussi okanga ata mukolo moko nakende André Kimbuta bato babenga kele au sommet. Ba musicien ya kende kobina na bango. Ngai nakende ngai politicien nakende kobenga André Kimbuta le au sommet. Ba politicien ba benga André Kimbuta ba politicien lokola biso to benga ba tout soko be ki awa bazo benga au sommet. Tala euta wapi na ba musicien. Bon, Nanine, bazana flatterie. Mais quand tu fais une classe politique, non, quelle classe politique? Même il y a certains journalistes qui peuvent continuer à. Wana ba journaliste. Wana ba flatteur. Ba flatteur, la bisoute. Ba flatteur. Bon, gestion André Kimbuta lobana. Gestion naie. C'est de la foutaise, zéro. Et le kozate. Yo komona. André Kimbuta. Toke musika te, hein? Azali mwana ya Léopoldville. Soki auta ki atamanyema na kokeki koyoka mwa pasi. Réellement auti Manyema eza musika auti Nord Kivu Sud Kivu Katanga eza mais aza mwana Léopoldville awa mwana ya province ya Kwango c'est-à-dire mwana ya Léopoldville makambo Kinshasa eza nango est-ce que tango azalaki ata tango azotanga to tango azalaki molakisi awa na Kinshasa ezaki na modelo azara molakisi ko azalaki na modelo ezalaki na modelo lelo okende bakweno talaka azaki molakisi mais na kati ya bitelo wana ya bitando ya bitelo saleté ezalaki te lelo gouverneur de la ville apesa sa privilège ba poubelle nyonso na kati na bitando place bana bazo kotanga wana mutu. Mais UNICEF nazo ko briefer déjà que nazo ebiso déjà na flasher que UNICEF azo primer bientôt na décennie oyo c'est lui le meilleur gouverneur ya ville à Kinshasa. Parmi ba Oneso Baleka, ba Nzuzu Ambombo, ba Konde Vila Kikanda, ba Kimbembe, ainsi de suite. Vrai gouverneur, ezali André Kimbuta yango. L'exil na ezani ni Ndeko Meda. C'est que UNICEF wana ezalaka na clique ya ba corrupteur. Ozola nanga malamu hein. Parce que ceux qui UNICEF ya solo ezalaki pona ko batela bana batanga malamu po bazala avenir ya mboka. UNICEF ne pouvait jamais dire sur ça. Na kopes exemple. Zwa na commune ya Ngiringiri. Ozana direction Gambela. Direction Chaba, aux en direction Asosa, aux en direction Birmanie. Vous avez qui non? Na zoloba. Nga na za fédéral ya funa. Na yebi nyoso. O nga na zoloba. Na zobeta libanda te. Zoba veni oyo. Kola. Ko banda Gambela. Ti na Birmanie. Wana bekolo ba direction bekolo ezali. Ozoka bana bazotanga. OK na Gambela bana bazotanga. Ekolo ezali. Oye na Chaba, ba école ezali. Oye na Sosa, école ezali. Ok na Birmanie, nyonso ba poubelle oye uta ki wapi. Construit par qui? Par l'Union européenne. Appuie ici l'ordre du gouvernement congolais. Qui exécutant le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Nani azali solo. Mosali atuko po bana babika malapo po UNICEF botika na bino. Botika na bino osasadi bazaki na tina teke bana ya Congo bazala avenir ya mboka pona babongisa tumba. Parce que ceux qui bazalaki avenir ya mboka tango bake kotia ba biloko wana ba poubelle wana na kati na bekolo lingelo banini. C'est-à-dire bana wana baza inutile pour l'avenir, c'est-à-dire le Congo doit souffrir pour l'avenir. Ndeko Medar, est-ce que lelo na République démocratique du Congo toko kwa na démocratie? Est-ce que Tokolo Bakeno, partant combo des Républiques démocratiques du Congo, est-ce que le Tokolo va vraiment réellement que RDC est pays démocratique? Makolo ya démocratie et monanaki. Na lobby balam. Makolo ya démocratie et monanaki à travers qui?
paix en son âme mwana mboka mon président Etienne Tshisekedi makambo bazo pétition nango yango wana tinga na combat Tshisekedi pour que Congo ekende liboso et comment Tshisekedi même dans les mal écoutez toloba bato baloba kongo bazo bosana mboka nini ezangaka histoire soki baza na libanda mboka quel pays bozana ba pays ya vieille démocratie vous ne pouvez pas tirer des leçons que ba mboka na bino ezana ba histoire na makambo nyonso wana je dois faire une leçon ya bato ba que non à travers Etienne Tshisekedi c'est mon président nde soki biso tozoloba soki bande koso bakina libanda soki nozo c'est à travers Etienne Tshisekedi makolo ya démocratie utaki kuna atana no wa application nango ezate parce que application nango ko za ndenge nini les pouvoirs en place ezaya mabe moi ba appliquer démocratie ezate sinon ils sont à la portée de tous, c'est-à-dire ils sont des mauvais gestionnaires en boka ndeko meda sikoyo pona yo soki esengelaki tolobela démocratie dans un état ba principe to pe ba critère ekozala ni d'abord il y a liboso la liberté d'expression na kati ya ezalaka te non yo si balandaka yo batutaka yo tango ba mission ba nini ba nini ba tozo sala wa peuple azo revendiquer droit na ye yo fukaka c'est-à-dire elim kolakisa que il n'y a pas la démocratie ici chez nous il n'y en a pas makambo inazo lo bande komedara zo lo ba est-ce que ceux qui ba yo kango ba sepelaka nango pour toujours la vérité zo ba semmo or mboka démocratie evandi esengeli sala nini nyonso yo zo ba lokola mopani sango nyonso ngana lokola ndeko medara zali politique esengeli ba benda ba tirer ba leçon na kati po ya malamu ba zui ba salela yango ya mabe ba koko tiango mapembe ya liboso lobby la liberté de l'expression yami baleza nini yami balé l'égalité yami sato na kati ya démocratie c'est là où prime le social voilà tous on a la légalité tant on lobby légalité bandeko bako retenir nini na likamba légalité na légalité na ko yebisa yo boy nazo c'est la personne on peut ça exemple na parti politique na bana na parti politique tout à fait c'est-à-dire dans le temps combattre lomboté pour les chrétiens tout kotanga comme on a été na chrétienté azali l'UDPS rassemblement il faut le respecter l'UDPS le fonctionnement c'est dans l'égalité ozoka Moutouté à l'équipe boyo na fonctionnement ya UDPS c'est l'égalité tozali na plateau moko les droits et les devoirs pour le fonctionnement de l'UDPS c'est dans l'égalité et loko ya liboso dans mon parti politique wana article 4 du parti ozolanda ya statut tozonga na mboka toye na mboka Congo démocratique mawa pinzolo ekobima poza maloba ndeko meda ngai nazana maloba tika ngana yebisa yo toz ozomona makamzo leka na Congo démocratique te ozomona te tala yo moko la rentrée des classes awa ezalaki lobi la rentrée des classes tala ndenge bana bazozonga tala ndenge bana bazongi na école bana bazongi ndenge bana bazongi te elingi koloba boye c'est vrai ça moboti oyo aza na facilité ya kozwa mwa lombeya tangu mususu ya kotelema na se ya moi azwaki chance que mwana wana kozonga ngo na classe ya modèle nini ya mawa ba oyo bazali ba brigand pour la gestion ya Congo démocratique bango nde babeti tolo ke bana na biso bazonga na bitelo ozomona eloko c'est-à-dire égalité 0-0 ndeko medar to évoluer mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange mokonzi ya mboka le président de la République